Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que 5 minutes et comment kolandama par habitude. Donc ezali vraiment esengo pour boye bake, pour naïe bake. Donc 5 minutes, message ezali koleka. Donc vraiment merci Nabatu. Nyo surtout balandaka 5 minutes. Nabatu va découvrir 5 minutes lelo parce que 5 minutes yangonde makambu, yangonde éducation civique. Donc 5 minutes ya lelo toujours salango spécialement pour nako remercier Kabund. Kabund Oyazali, première vice-président et Assemblée nationale na bisokuna parce que boyebi makambo ndenge zali ko salema na makambo o nyoso tout ba médiocre bazwa parce que to répéter ndenge Assemblée nationale et kenda na kota FCC ezali faute ya président de la République te ndenge Sénat et kenda na FCC ezali pe faute na yete ata président oyo ba misusu bakansaka ifala zala wana alingoki kosala eloko te ezali système oyo président de la République na biso alobaki ndenge esalamaka yango nde esalama ndenge wana mais boyeba système de jeu na kati ya masolo wana ensemble mutu na biso moko azali Kabund première vice-président na Sénat pe badi bangazali wana donc likopa tout ce que ningo banda boyebaka ke batu na biso déjà la masolo. Donc lelo to yé penza émission à 5 minutes lelo to yé ko salela yango penza pour te féliciter Kabund Oyazali président intérimaire ya parti na biso UDPS parce que au moni ba médiocre oya FCC ba ndoki oya Congo ba kanisa ki ke mutu akoki ko répondra bango tiko tak boye azalité. Parce que président Nabiso, azali président de la République, ba Mastana ezali ba Macky Sall, ba Sassou Nguesso akoki ko discutara na bato bazana Sénat été. Donc ya zana système moko boye ya ko répondaka ya on a bomona kitanga yaki on a Paris à discours na yazaki un peu du colo parce que alaki saki bato ke makambo tout bato balobaka ayebi yango. Mais bino bo constater que souci o bozali nango eleki ya président Félix Antoine Tshisekedi. Non. Souci o bino bozali nango et puis bozali banda yazana katia masolo parce que yazama na mboka o biso tout oka passer yepe aoka passer. Mais sikoyo FCC komaki ko sala ba masolo moko boye on dirait donc autorité à président de la République ezatene président de la République biso avec un état de droit donc liberté d'expression. On a ezali libertinage te donc bato FCC ba komi mona on dirait soki ndenge nini bokomona ta donc Ari Maji wana Ari Maji azali na poto donc ateka ba ndoki azoteka ba biloka pamba donc akima awazonga kuna donc muto lokola Ari Maji abanda ko s'adresser na président de la République on dirait muninga na ye on dirait master na ye donc azoloba na ye on dirait bazo solola na koe moko boye donc yangwana il fallait mettre fin à Makambouana surtout donc Kabund a Zubango en charge. Kabund a Zubango en charge donc Kabund vraiment 5 minutes avec ses angas des éléco félicite donc mema bango kaka ndengozo mema bango ndengwana donc ça banyanga la katawana donc ça penza donc na éviter ndengi nazana sengo penza ndengozo ali ko répondre bango. Au moins siko ba koti ki peleke se bazomo na penza ke siko ba meki koloba o lobeli ba et puis makambo ozoloba ozali na raison donc au moins makambo susu donc baloba bango tuba yo zoloba bango vis-à-vis parce que bango ba komaki ba kanisi bango bazali na monopole ya koloba parce que biso to yeboloba na IDPS ba yeboloba to yeboloba parce que to même ba on ndengwana mais siko Kabund donc représentant l'état premier vice président de l'Assemblée a fait un discours à pesa et 5 penza donc il y a 5 minutes lelo et ça qui émission peso ça l'émission kakapo na ko félicito nazo retient déjà boyo kananu première partie donc Kabund nengazo ça va senzi wana donc vraiment zo répondre bango ça bango ba vérité donc bazo kansa bango ba kansa donc président de la République na biso azambendre président de la République na biso azayuma ok président de la République na biso azana technique na yemo ka kenda kanango parce que kenda kanango tina suka parce que bino bomona ndenga mema ba on a élection bati machine à voter ba biso oh na ko kena machine à voter wana na osala voter élection oui mais sans machine à voter mais élection est que ça le maté
toko tika te élection salema soki batie machine à voter wana toko tika yango te elingolo boyeke nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na ba élection te toko tika pété nanga asalisa ba élection na mboka wana avec machine à voter, c'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu Nasuka comme président de la République dès le départ avec machine à voter ou pas token na bino élection akala ki bango moniki yango na mayele na bango et suka ki bino moko boyoka ka bundi ndenga zo sasa bango mikolo donc sengo moko ndenga komi nango po batu mususu bando kota neti ba doute na kabundi siko kabunda approuver batuke asali penza moi na mboka moi na palais donc moi na papa Tshisekedi boyoka déjà donc premier parti ndenga zo sasa batu FCC wana Nazali commettre en garde Batunyoso. Et ça, je suis clair. Nazali ko intimider Moutouté. Awa Nazali Koloba, c'est entre amis. Prochainement, la Koloba Boété. Tozo Canadien. Je m'adresse plus particulièrement à ma partenaire Nabiso, il y a FCC. Tozali, Nakati à coalition, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement. Nous sommes de bonne foi et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Pourquoi nous sommes de bonne foi? Bontal en Angola, alternance politique et salemi Nambokawana. Na parti Moko Moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola a son exil? Bananae Azan Angola? Nazali commettre en garde Batunyoso. Et ça, je suis clair. Nazali ko intimider Moutouté. Awa Nazali Koloba, c'est entre amis. Prochainement, la Koloba Boété. Tozo Canadien. Je m'adresse plus particulièrement à ma partenaire Nabiso, il y a FCC. Tozali, Nakati à coalition, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Pourquoi nous sommes de bonne foi? Bontal en Angola. Alternance politique et salemi Nambokawana. Na parti Moko Moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola a son exil? Bananae Azan Angola? Banda Tozala créé comme parti politique, nous besoin de fait terre. Ata mouke terre. La dictature nyoso to Sukisa Yango. Et bongo lelo. Pouvoir Tozali Nango. Et Zali couronnement. Il y a lutte. Il y a 37 ans. Ezali kadote. Nayebi sabino pourquoi ezali kadote. Baoyo bazali koloba que pouvoir na biso nayebi te soki bakabeli biso yango soki basali ndenge nini nazali koyebisa bango boye. Nazali ko rappeler bango boye. Na 2011, Tokoyi la élection. Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire a gagné l'élection haut la main. On a mis Batouana ya Bolingo. Andoki. Batouana bakabaka pouvoir. Bakabela qui biso remonter. Andoki. Batou, basali manœuvre nyonso, ba réviser constitution pour bâtir la nouvelle à la pouvoir. Ba bomi peuple congolais pour bâtir la pouvoir. Pour qu'il y ait élection, pas au pouvoir va faire ça. Est-ce que Makamwale ezali na mutu? Batou oyo basala ma nyonso po balongwa pouvoir.
Les démons. Les loyaux, toyakana bien. Les loyaux batouana, bazui motema malama kopesa biso pouvoir na mawa. Est-ce que batouana baza mayele? Tolobi boye. Pouvoir ya fachi eza pouvoir ya peuple. Donc gagner yango na élection. Ezali couronnement. Il y a 37 ans de lutte. Oh, ya boy, asala pantalon rapide. Oh, ya boy, ils attaquent à pembele à la biche. À cause de la pétaque à Congolais. Donc, les Bawana et Simi, il y a un combattant de personnes, il y a pas que Makambo les alliés, distraction, Balingi ba distraire yo, toza na pouvoir, Papa Nangaï, yo sur mona Moutouaza, président de la République, Azota Mola, na tapis rouge, Bazo recevoir yé, na ba homologue na yé, bisoto banda ko discuter que non ne gagné qu'élection. La Lingui m'a posé une question. Avant le 30 décembre 2018, IDP c'est ça qui n'a pouvoir. Est-ce que nous allons qui n'a pouvoir dans le processus électoral? Nous sommes tous qui diriger CENI. Nous sommes qui diriger CENI. Nani azaki ko diriger CENI. Ok, merci. S'il vous plaît, résultat. Est-ce que biso tokendaki kosala eloko kuna? Ba publier résultat biso tozali na opposition. Tozali ko betama, tozali ko nyokwama. Donc vous allez qu'on soit responsabilité dans mon côté, il y a pas de résultat wana. Donc binomo boto la Dakabund, a lobby makamba solo. Donc vous constatez que coalition na soki ezali ndenge nini, ezali coalition respect faisala. Et puis il faut boyeba que donc bisonde toza bato malamu na coalition na. Apesi bango exemple ya Angola. Abin Angolais zalini. Angolais zalaki donc ba ponaki bango na donc dofé zalaki ya président nati. Tu ko tango président wana mususu ayasika. Président Kalaza wana asalani tout la mwisi ya zaza donc akenda na opposant siko biso tozana bino malamu bozo kansake donc biso siko toza ba mbwa kopal donc toko sala bino lokote. Donc yona kabundi faut mema bango ndenge wana sasa basenzi. Mema bango kaka ndenge wana donc tina suka ti toko déboulonner bango so ba meki réponse so ba meki réponse totale soki bango baza na droit ya okangelo porte à palais du peuple kotate. Donc bomona kabundi tango discours wana tango zo pesa mbote et pas ya président Sénat donc azara donc soukine azali bandi munene ya batalu ki te lui a égaliser raté donc li bande sende tito omoni kabundi tango zo pesa mbote li tout na mbote wana donc pour la que ba na yo donc bozo sakana masolo donc bo sakana na masolo te donc ezali j'écoute tout kabundi donc félicitations na yo continuer na bango kaka ndenge wana tina suka. Donc si on a une golo bapeza donc na kanisi na ebité so bato musuba ta omoni baluba na ebité donc totanga na bakombo baluba bosala ka kake donc na yebi donc na ba côté na biso na massa donc mbule zate na moyi donc mutu moso akendoko yibe pa ya muluba mobo batindeli kake donc na moyi benda ta ziki donc siko penza na zoe baté donc donc président de pays Fachi azamo la kina imaka bakakete donc président Fachi donc na batutu donc Angel Mbouyi donc Mamou Adel Yombo donc baluba bo kende pa ba koko na bino banini ba Alex bino ndengini basala ka kake donc mutoloko kanamba to sur la kutu musika te donc boseli ka kake na moyi ndenga zotamba na moto wana e ye bandina na mandefu ne ziki sie mandefu donc parce que baluba bosala kake donc kake
que spécificité ya baluba donc basala tout donc kanambe na toujours na bulango lobi na bi mais non mais baluba nga na bi ke baluba basala kake bon donc so bino penza ba papa baluba ba koko baluba bino bozotika penza ke mwana na bino Félix Antoine Tshisekedi Tatu Tshisekedi penza basakane na Rwanda donc bokeni perso bino bozoko kate bosele langa recette wana bolakisanga explication de basala kake nga mona sala kake na tinda ta kanambe de loin donc azika yango na epse bino donc bosele la kanambe kake ponga na mona pe na moimbula te pa ebeta donc kanambe akoke na biso te ke asakana na biso ndengwana donc Kabund azuye en charge donc Kabund vraiment kende na bango kaka ndengwana donc ezali ko tu jeter tozali ko se plat parce que ezali ndengwana parce que bango bakanisa ki donc na batumo wa pamba donc ari magie ya bandolo bana présent de muninga na sia donc Kabund donc mema bango kaka ndenge ezali ko mema donc to marqué pause publicitaire muki awa boyebika ke donc traiteur munene tozalaka na ezali Romain Ilunga na kati ya Bruxelles donc vraiment na recommandaka bino bo landa bande annonce oyo à Thiel Rabino Nakati il y a 5 minutes avec César Ngadi. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc bino mo boyite Olanda donc vraiment nazali ko recommander bino ndenge na recommandera bino bozwa ba risque était donc ya kozwa n'importe qui a ko sala bino ko makambo ya kolia na ba feti minene parce que kolia izo kota na njoto il faut ça appel na ba professionnel neti Romain Ilunga o azali vraiment na société ne traiteur nakati ya Belgique mais azali na mobilité géographique donc akoki ko se déplacer partout donc bo ça là vraiment appel na ba professionnel netu Romain Ilunga donc vraiment
avant na enchaîner na côté mususu na lingi na yebisa bino po batebele bazotu na ngai donc caraméliser Chanel akenda wapi caraméliser Chanel aza petit na ngai donc azali donc vraiment fille oyo azali fille moko akozalaka kaka na clé boa original parce que ye azali penza mwana paré puis alingi musalane makasi donc mikolo azali na congé sabbatique. Azana congé sabbatique donc azali kozonga la bino na 2020 azali kozonga donc boza la calme donc caraméliser Chanel donc tebele balele kande na obenge caraméliser Chanel caraméliser bango donc ezalaki makamoko asakate caraméliser vraiment azali na bino boye baga caraméliser azali toujours na kati ya équipe ya Clébois original donc na 2020 oyo boko retrouver donc siko na lingi na la sabino vraiment nzambe makamusu nzamba sala kapenza lem susu na ebité mais na sengi nzambe pardon donc to monaki donc ba député provinciaux donc ya FCC donc avion na bango et qui te moni bali ba bendenge bandi avant déjà 2020 kota donc avion il fallait zikata donc baza cramer na katikuna donc nazali ko la sabino ba député na donc atterrissage ndenge salami na avion na et balu quitté donc natali on a regretté na bi mais bateau ba mérité ki kutu ba bikate fallait ba kufa penza na kati avion wana bazika penza malamu oya biso de Antonov ku te fallait bika donc botala bino moko ba député oyo ya FCC ndenge ba bika kina loi il fallait penza ba kufa. Ça ne dépend pas de nous. Nous sommes arrivés chez nous. C'est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est le pilote seul qui peut donner les arguments à ses propos. Merci. Donc binomo boito landa botali binomo ko vraiment nzambe vraiment limbisanga nzambe falo bo mabango penza donc baza bato kutu fallait babikate donc mais beaucoup ko bika déjà na ba vieux mais boy ba ke 2020 ezali année action donc bino nyoso tout boko zo déboulonnage moko vraiment automatique na lingena sabilo parce que donc fallu heureusement que vraiment Moutouka Fayoulou a comme président Mboka na bisoté parce que donc sans impact, sans influence donc et là comme beaucoup douté que donc ngola que au vraiment ça présent donc bino mobo ka ke beni donc makambo zoloba oyo itotala ba o masimokati ba surtout kaka le boko na litam donc makambo on dirait zo découvrir beni parce que ça que na beni bandakala donc boyo kana makambo zoloba ezaku na sensité donc toute façon denga lo bar makambo ni so za na contradiction bon là vraiment au Fayoulou zoloba d'abord ce que j'ai vu à Béni, c'est insupportable. C'est totalement insupportable. On ne peut pas laisser des êtres humains dans l'état où nos compatriotes de Béni sont aujourd'hui. J'ai vu des mamans, toutes avec la main sous la joue. Ce matin, j'ai vu des mamans devant Soficom. Ça voudrait dire qu'elles sont venues chercher un peu d'argent envoyé par les leurs de partout le monde. Mais toute la main sous la joue qui veut simplement dire qu'elles sont tristes. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que des gens qui ont construit leur villa puissent être délogés par la force des gens qui veulent exterminer le peuple de Béni. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Je suis en colère là où je vous parle. On ne peut pas cantonner être humain, simplement être humain. Je ne parle même pas des Congolais. Qu'on puisse accepter de voir tout le matin les gens qui sont partis le soir vers 4h, 5h,
qui ont quitté leur maison pour aller dormir dans la belle étoile, dans les quartiers où il y a un peu de sécurité. Des gens très malins des lits. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, Bilombo Bolandi, vraiment, to bika kozwa présent lokola faille le Nzambe vraiment a poné la biso présent au penza il fallait poner la biso vraiment Nzambe to sengi yo merci parce que soki penza to zwa ka faille le mbele ma sobele mbele penza ma sobele place to ngoko suka ezate donc vraiment ezali pasi na ma na motema heureusement Nzambe linga Congo a poné la biso présent au penza il fallait to zwa siko na lingi na la kisabino bino moko boyoka ba opposant ebele bazali ko raisonner neti fayulu te heureusement bato kola neti fayulu bazali mukie donc bazali na clique na bango kala bato bandundu basala communauté na bango moko boye donc une certaine catégorie ya ba personne moko ya bandundu bakoma ko mo neti ke Congo mobimba ezali bandundu. Bino bomboka oyo olenga koi alobi donc olenga koi alobi makambo oyo bato balobaka na se boyoka après discours et à présent cela qui n'a parlé du peuple oyo olenga koi alobi bino moko bolanda abengi ba congolais nyos ezala yo opposition ezala oyo ya pouvoir tous allés unis pour mboka ezamboka ya bato nyos. Moi je crois que c'est un discours vraiment très responsable parce que à la kisi même bato balobaka que non a voyager tout le temps. Vous avez compris que Congo est là qui n'a congélateur. Ce qu'il y a, c'est ne pas décongeler. Vous avez compris que Congo est là qui n'a congélateur. Ce qu'il y a, c'est ne pas décongeler. Donc, bino moko boyoki oyo lenga ko ya lobby donc a lobby makamba solo a lobby ngai kutu nazomona eloko moto ko bundate parce que ça pona mboka ezala batu ya pouvoir nazala batu opposition il faut to sangana sika mo batu bazo ba représenter la république azo voyager mais non habike pays na biso ezala ki mboka na biso ezala ki na congélateur Félix Antoine Tshisekedi il faut a décongeler ngo yango nazo sala ndengona donc vraiment merci mingi na lenga ko il faut batu ba lobaka vérité boy ndengi ezali vraiment vérité et côté la kaka vérité. Si on a l'ingénieur avec Sabino Soussou parce que et sengo moko zo salanga kabunde en tout cas bajo kabunde donc vraiment excellence premier vice-président assemblée ozo salanga et sengo moko parce qu'il fallait mutu moko alobela bango parce que président de la République a retenu l'engagement parce que batona bazaba master na été donc il y a un président de la République a ko d'ici ta bango ta zong sala bango ba répondre au kabunde zo bango ndengona mema bango penza tina suka kitoko déboulonné bango nazok sabino susu boyoka donc discours au kabunda zo beta donc zo beta bango penza donc ba chikota zo niata bango penza donc ça ba sendi kabundi bolanda oya lobi susu. Nous savons tous que sans coalition dans ces pays nous ne savons pas ce qui arrivera à ces pays. Nous croyons tous à la coalition. Mais pour que cette coalition tienne, parce qu'il n'y a pas longtemps hier, nous nous battions, on était opposés l'un contre l'autre. Mais si nous acceptons de vivre ensemble, mais soyons sincères, respectons-nous et soutenons les chefs de l'État. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais dans tout ça? Je crois que ceux qui disent que j'ai un discours incendiaire doivent revoir. C'est plutôt eux qui ne comprennent pas que la coalition, le peuple a besoin de cette coalition pour son développement. Nous sommes de deux écoles politiques différentes. Nous, notre école politique, c'est le peuple d'abord. Notre école politique, c'est le développement du peuple. Alors, qui est chef de l'État dans ces pays? C'est Félix Tshisekedi qui veut le développement du pays. Mais nous disons, mettons-nous tous derrière Félix Tshisekedi et développons le pays. Si cela dérange certaines personnes, mais c'est au peuple de décider. Donc binomo boto landa kabundi donc il fallait mutumoko na côté na biso azungi saka ba médiocre wana ba nyangala kata wana ba réponse ngala parce que bango ba ndo kansa bango nde bazana monopole ya koloba parce que comment qui vraiment neti un peu donc laisser aller donc autorité net président de la République donc chef suprême ya armée numéro 1 en boka na biso bokoma donc batuloko na zolo ba rimagia bando loba mamaka moko boy on dirait donc azo solana camarade na donc ezalakate donc kabund continuer ndengo zo mema bango ndengwana mema kaka bango ndengwana tina suka donc vraiment ezali sengo mingi vraiment il fallait vraiment et comme agabo pour bateau bazali na ba doute kala kabunde non bon sentir peut-être que azali moi na IDPS azali moi na papa Tshisekedi donc vraiment alobi ko tika bango te a mema bango boy tina suka tout comme presque à la fin il y a émission na biso na lingi vraiment na récapituler mukie donc na suka wa vraiment boye baké
émission à l'élu ezalaki mpona koféliciter Kabund. Kabund il faut tenir langage oyo azotenir bango comprendre que non soki bameki donc baza na moto azorepriser les bango donc Kabund venze sengo moko ezali na ngai awa vraiment okoki koimagine te yango na 5 minutes ya lelo vraiment il fallait ça là émission moko spécialement pour na yo pour na kolakisa penza vraiment makambo ozali koloba tozali vraiment kolanda ngo na sima et puis ezali kopesa biso esengo parce que yo zali premier vice-président de l'Assemblée nationale donc eloko moko koya te pe eloko moko te et puis ozali wana soki donc kopeye donc otelemela bango mbala moko président de la République akoye bango donc vraiment Kabund, toutes nos félicitations, to sepeli à trop continuer kaka na ndenge ozali kokeni parce que 2020 et lenge kokota na politique mboka na biso to ko déboulonner donc ba fakwa ba médiocre ba traître et tout ba ko kangama po baye bake mboka na biso ezali lisusu lisekité donc boyebika question na komi na suka ya émission ndenge na lobara na bino je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc n'hésitez pas à me faire remonter vos commentaires, vos suggestions, vos observations, vos critiques sur notre site internet cleboaoriginal.com ou directement sur notre compte YouTube. Boyebika soki na komi na suka ya émission donc petit coucou ba remerciement na base oyo ezali éparpillé partout dans le monde ezali ngai moko mutu na préféré na sala ndengo na puis na tuna ki base soki vraiment ba dédicace tikala na suka base et votaki que non ils ont un problème te net ezala na suka il faut qu'on remercie ka bato ba pesa ba idée mingi pour na 5 minutes na bato mingi balandara 5 minutes avec César Ngadi. Boyebika na bandaka na député honorable indéboulonnable Ziko Mayele donc Ziko Mayele azali exemple type ya ba député oyo bazali ko salela mboka na motema ya boboto yango wana ezangaka na ba député mususu donc Ziko Mayele donc merci à trop na nyoso to sala rapport na mboka na opé pour na 5 minutes avec César Ngadi na keina esika azali donc mwana mwasi oyo na ebsarabino ya mbongo et puis quel mbongo donc mbongo moko propre et puis ba société na ezali vraiment côté na kati ya bourse ezali mwana mwasi liboso ya congolaise à ébanité à bombana à lingakutu makama pamba te donc pour yeba que vraiment sérieux ali na musala na donc ma Angèle Mbouyi ba mbote ebele na nyoso tout au salaka pour na 5 minutes et puis pour na mboka na yo na keyi toujours na kati ya ba mama kuna na Val de Fontenay pour na kopesa mbote na mamu Adèle Yombo ba mbote ebele pour na ba ONG na yo nyoso tout au salaka na ngoko sala pour na bana oyo edaka et puis ozali patriote munene ya mboka na yo et puis fidélité makasi na 5 minutes avec César Ngadi la petite Nacha Lukombo ndenge boyebi na kati ya Lille à Côte Saïdolo ya ba jeune bakoto yo ya bana bakoto po na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisi ko na kati ya Belgique plus précisément na Liège pour na repesa John Tumba comme là il y a trop trop donc merci na ba idolo no John Tumba donc on reste toujours en contact John Tumba merci mingi na nyoso to salaka na kati ya Liège pour na 5 minutes avec César Ngadi na kei ah on a raison parisienne na 94 pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre pangi donc tato benga na troté yebaraka ke ozalaka na kati ya moteur parce que na yebi ke yozali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi. Céline Mami Kaindo Céline Mami Kaindo kuna na kati ya Milan ba mbote belé na nyoso tout au salaka na fidélité no pour na 5 minutes avec César Ngadi. Na kopesa l'entrepreneur Edilenvo ba mbote ebele entrepreneur Edilenvo yo bikaka ndenge to développaka donc vraiment yo place na yo vraiment il faut okendeko investir na kati ya mboka kuna. Na keisi ko na kati ya Tunisie pour na kopesa mbote na Guilhem Massa ye avanisa staff munene ya 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Londres. Na keina Afrique du Sud pour na kopesa Bulambo mwana Est azali kuna na kati ya Afrique du Sud donc vraiment ba mbote belé na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisi ko na kati ya Île-de-France pour na kopesa Maurice Kianfouama ye azali molandi munene na 5 minutes et puis azali muta IDPS depuis Diego Kao. Azali kopesa su mbote na muta IDPS parce que
banda kala donc vraiment Chikos Kolo Mabele Chikos obi ke tant bato bazolo ba makamba ba primati Chikos aya sala émission na ngalobi président de la République otozani siko ba primati wana etali était azala président de la République donc Chikos malobana et salemi Chikos Ngoshima donc Kolo Mabele ba mbote belé et sika yo zali kuna donc fidélité ne toujours na 5 minutes avec César Ngadi nazali ko pesa mbote kuna na kati ya Paris na petit nanga Alain Delo donc moi na internat na Zaya na Alain Delo ba mbote belé donc na fidélité nao et puis esengo belé na ebike Olandara 5 minutes avec César Ngadi na keina Dallas kuna na États-Unis d'Amérique pour na repesa Arthur Seka ba mbote belé na kuna na kati ya Dallas pour na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na keina kati Espagne pour na repesa Papi Chaga Kitalatala et Espagne ba mbote belé donc vraiment Papi Chaga Kitalatala Espagne donc et Senguatro donc ceux qui au Beninga na sepelaka mingi donc toujours na kati ya Espagne nazali ko pesa mbote na master nangai le maître Joe Kaïs donc Zabazuba donc merci à trop na kati ya Madrid na keisi ko na kati ya Londres pour na ko pesa donc José Prof à la période qui simbi premier donc na kati ya Londres fidélité non na 5 minutes donc sala ranga et sengo puis ba idolo o pesa kapo na 5 minutes toujours na kati ya Londres nazali ko pesa José Kanwa qui kakamene ba mbote belé de fidèles na ko ça toujours na kati ya Londres pour na ko pesa Lauriane petite sœur propre Lauriane Mengi ba mbote ebele. C'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir ma solo, Nambuchu, Penadikosi. À très bientôt. Original.